mobali na mwasi bazalaki na bolingo esimbi te, mwasi azwi zemi, mwasi mpe na kosilika na alobi alongola yango kaka. Mobali alobi kutu eza bien okolibere nga opesa nga charge te. Bandeko na ngai ezali nga Muna na chaîne na biso tolobelaka masolo ya vie Muna numéro 1. Nazwi lisolo moko brièvement, couple mo baza un peu na ba désaccord, mwasi akomi na mokumba, mais mwasi mpe alingi mpe mobali te, mobali mpe alingi mpe mwasi te, esalami kaka parcours ya vie, mwasi mpe akomi na mokumba. Ye mwasi alobi so mpe boye akolongola nango. Esika mosusu bayebisi te kolongola te, bomba mwana, mwana aza mwana. Ta mosusu Nzambe atiaki yo kaka mwana moko, soki olongola yango ta mosusu ekokomplike yo vie, mpo toza mpe na poto, makambo mpe eza ebele na poto. Voilà, mobali alobi soki olongola yango ekuti ekodécharge nga, tant mieux. Soki mpe obomba yango na nanga mpe kuna te. En tout cas, eza juste mpasi mpona koyoka mobali azoloba na monoko na ye ke aza na posa azala na ye charge te, epesi mpasi na mawa. Yango wana bandeko na nga basi, avant kozala na relation, faut réfléchir vraiment avant to se poser na mobali ou bien na mibali. Toyeba ke o aza boye wana to s'engager kaka boye ba relation aventure souvent epesa etikaka kaka mwana etikaka zemi. Alisiko mwasi ayebi quoi faire te. En tout cas, ndeko mwasi lisolo na yo ngai penza personnellement elo nakopesa kaka conseil, sambela no Nzambe akodirige na esika malamu. Mais so osambeli Nzambe, je pense que décision nyonso ya malamu ekouta epa Nzambe, oyo ya mabe ekouta epa bato balobi. Donc yo ko se concentrer, sambela Nzambe, yo moko omona eloka bien, Nzambe guide yo. Voilà, et j'espère que période no ya mokumba ekoleka bien. Vous pouvez me commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis à bientôt.